Que le Dieu de toute paix puisse nous sanctifier. Tous les bongo on dirait qu'il y a Sentinelle TV. En tout cas, mote kimia na Yesu za banda kuna bino. En réalité, na Sentinelle TV, tuyaka kaka pona koloba makambo Congo te, tuyaka kaka pona poatalas te, tuyaka koedike, tuyaka kolendisa, tuyaka kobenda bat matoi, tuyaka ko fortifier bato. Lelo naza na moi malendisa moke ya ko partager na bino. Mais avant na kota na exhortation na soto malendisi, na osenga na montonio surtout que numéro nanga oyo bomesana ko benganga eza na problème le temps na bongisa cime blanche de ekozonga, mais pour le moment soko ningo benganga obenga na 0044 74 24 52 13 14 obenga na 0044 74 24 52 13 14 eza numéro nazo sali la sikoto obenga na numéro mususu oyo eza na se wana, mais ba numéro ya 074 esuka na 33 ekozonga po na bungisa ki portable le temps na ye ba place ya li ou nazo sim mususu. Pour le moment vous benga ngana na numéro wana toujours que nous partager na 1 Thessaloniciens 5 23 et lui voyez. Or, le Dieu de paix, que ce Dieu-là va vous sanctifier entièrement et faire que votre esprit entier, l'âme, le corps, soient conservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils allaient apôtre Paul, Moutazo, comme là-bas, Thessaloniques, de la Thessaloniciens, ainsi que Nzambe ya kimia a sanctifié nzoto na bango esprit, corps, âme na nzoto mobimba. Bien aimé, esengeli to tambola sans reproche. To zala batu oyo bayaka kosala semblante na miso ya bato ke bazote ato ba yenge beni neno bagi fois passé Nzambe ali bo se sanctifier au lieu batu ba mi pot ba mi tia boule na bizali na bango bako olata pembe pembe. Église olata pembe pembe, pasteur watinda bandimine balata pembe pembe, azali komema bango na lisumu po Nzambe atindi batu balata pembe pembe te. Nzambe alingi misala na biso emonisa biso ke to bata pembe. Mais okomona la plupart batu balata pembe pembe, okomona misala na bango eza yango te, okomona bango pe ba batu mabe. Yango moni Église ya Nzambe olie batu ba bongwama batu ba ke kolata bilamba pembe pembe, mais na kati kindoki ezali masumu yali moyibi yali lokote yali manipulation ezali. Et c'est na bino ba manipulation, faux témoignage, lokuta kotindika batu ba témoigner to ba pesombo ezali ba fruit ya kindoki ya misala mabe. Alors to komi na tango suka batamite mamabe baza ebele bato balingi batute baza ebele, mais toza obligé à vivre ensemble. Tozo vivre ensemble, mais parfois bisonyo surtout toza na esprit mon côté, bisonyo surtout toza na bonzambe ndenge mon côté, bisonyo surtout tozali na la vision mon côté. Nzamba ko pambola to se retrouver na mboka mindele, okoza na France, na Belgique, en Hollande, en Angleterre, Canada, États-Unis, un peu partout place aux alliés. Nzamba pamboli okomi. Si vous avez un problème, vous avez bato nini oyo ozana ba mutu akoko vivre ye mokote. Mutu sengeli a vivre na bato. Alors bato wana to ponaka mingi alaka par rapport à connaissance, parce que je ne me vois pas aller m'asseoir avec des obas, avec des va nu-pieds. Je ne me vois pas aller m'asseoir avec des fumeurs de chanvre, à moins que je suis avec eux pour les prêcher la parole. Je ne me vois pas en compagnie de bordel ou bien en compagnie de soulard, à moins que je sois là pour un objectif qui est de leur porter la bonne nouvelle. Un objectif de leur porter la bonne nouvelle. Donc, batuna batuba ponanaka par rapport à ba misala na bango, âge na bango, appartenance na bango, kondima na bango. Alors,
Et ce n'est pas que monde o etondi na bato ya mabe, monde o etondi na bato ya likunya, monde o etondi na bato ya kadi ya pemba. Tango tozalaki ko vivre na Afrique biso nyonso, tozalaki koyeba mutu ya mabe na mutu ya malamu par rapport elateli. Mutu ya mitema mabe, mutu ya ndoki, azalaka toujours bilambe pasuka, azalaka toujours salite, mais awa na poto na mutu aza na misala mabe, na mutu aza na misala malamu, bango nyonso batiaka parfum, bango nyonso baza na bafongola, bango nyonso baza na passeport rouge, bango nyonso baza na ndaku, bango nyonso baza na mbongo, tokomi mélanger. Na ndenge tokomi mélanger, okoyeba te soki oza na molimo ya Nzambe te, wapi mutu akokompose na ye, wapi mutu akokompose na ye te. Alors na ndenge oyo tosangani esika moko, na bambuma mabe na bambuma malamu, eloko ekosauve yo ezali vie ya prière. Bien aimé, vie ya prière. David azoloba, nazaki elenge na koli na mona na note moyenge beli akelela na bana na ye. Na ngonga oyo mokili ekomi na suka. Na ngonga oyo bato bakomi mite ya mabe. Na ngonga oyo bato baza na boyinani. Na ngonga oyo bato baza na koluka-luka, na koswana. Na ngonga oyo bato bazolinga te bato mosusu babonga. Na ngonga oyo bato baza na bitonga-tonga. Na ngonga oyo bato baboyi Nzambe na monoko, na motema baboyi Nzambe me na monoko bazotatola ke bazosambela. Soki oza na vie ya prière te. Soki oza na vie ya prière te, vie na yo ebebi. Etango oyo ba vie ya prière, eza ba prière oyo ya kosekisa bato te, oyo soko moni bato bazo bandi koganga, oyo soko moni bato bazo yembo ozokosa, mais en temps ozaka yo moko otikala jamais kosambela, otikala jamais kobondela. Wana esprit ya ba pharisien bazalaka ndenge wana, okomona ye soki omati na voiture na ye musique ya Nzambe, soko kutie azolamba azotumba taba azotumba soso abandobelela Nzambe, soko kutie na nzela azotambola azoyemba Nzambe, elamba na ye alata même j'aime Jésus na mokongo, koto j'aime Jésus, mais ye moko asambelaka te. Nano afanda te asambela. Do wana pe ezali ba hypocrite o ba raso amoni bato, nga nazo sambela bien so bengi na phone. Papa na yambaki te pona zako sambela. Papa nazo sambela. Non, bien aimé. Mutu azo sambela ba yebaka ye na bizaleli. Okoki koloba te ko sambelaka, oza mutu sambelaka soki yo moko osambelaka te. Ni dimanche ni lundi otanga su Bible te. Soki yo moko lelo ezanga bato ebele bavanda na bandako parce que bakena ba église ba dessus. Basali mabe te. Ekokoma mabe soko vandi na ndako osambelaka te. Ovandi na ndako otanga su Bible te. Alors wana okomi ramasse, okomi skodo mutu oyo babenga rétrogradé. Ba rétrogradé baza plus dangereux que ba pagan. Akomona makambo nyonso to lokola eza lokuta, pasteur nyonso to amone mutu lokuta, makambo nyonso to Nzambe eza makambo lokuta parce que atambolaki na église moko ou bien a changé 4-5 églises, akutana ba pasteur aventurier, alors pona ye ba pasteur nyonso to ba ndenge mo non. Ba pasteur amalamu bazali. Ba o bazo continuer ko banga Nzambe bazali. Yonde mutu ana problème parce que lelo oyo soko za Nzambe akotindika yo esika pasteur amalamu. Mais soko moni na vie na yo o changeaka esika ba pasteur amabe, esika l'église a ba problème, esika église o bate a son malamu te bato bazo kolate, c'est que yo za un problème pour Bible binini. Lokola bozana mite amabe, Nzambe ye moko atindiki bino na ba pasteur lokuta. Nzambe ye moko mutu atindiki bino na ba pasteur lokuta. Ba o bolandaka ba pasteur ba sa ba miracle, ba o bozolanda ba pasteur ba bimisalat miselekete, ba pasteur ba bimisalat magorodo. Yo moko fomona ke na Bible eza na place moko te ba bimisa mutu magorodo. Mais yo zolanda pasteur ndenge wana. Donc yo oza envoûté bandakala yango Nzambe atindiki yo bongo. Alors na tango tozali mélanger, na tango tozali composer, na tango tozo fréquenter bato. Okoki koloba te ke yo mokili eza mabe, bato nyonso tu baza mabe, ngana banolobisaka so mutu te. Ngana ofanda nga moko. Bien aimé ko craquer mukomsu ba yo kuto na ndako kufa. Tozali obligé to monaka bato. Tozali obligé to sangana na bato. Boko za lesika moko même makambo Nzambe bo partageaka te, boko okutana makambo politique, boko okutana makambo Léopard, boko okutana makambo match net biso en Angleterre, totalaka ba match mingi, boko okutana na muziki ba oyo bazana na on ba bota muziki, boko okutani samedi botumita ba boleto et tout. Ezo sala bien, kozala yo moko ezaka bien te. Même yo moko so vandi journée mombolobi te, omona monoko yebi misa solo.
ekosengo tia mwa bazoka omona ça mais soko ozana bato ya malamu ntango ozozala na bato ezali kokolisa yo ezali kolongolo basusi mais soko omoni ovandi na bato eke bato wana bozali kocompose ensemble te bozali na bindimeli ensemble te bozali na baproblème makasi na kati ya nzambe par exemple okoloba te koza na moninga na yo boza baninga soki ye aza na posa 100 livres yo opesi $100 yo opesi mais soki yo oza nango posa 20 ye azala nango kaka te amoi ke azala nango te mais na bapoto ya biso toyebi ke bafutaka biso na bapoto toyebi te bato oyo asalaka bafutaka oyo mpe basalaka te bachomie bafutaka bango mais comment se fait-il ntango ye aza nango te yo koopesa ye mais soki yo ozangi ye alobi azalaka nango te ou azocompose na yo te asepelaka na yo te alingi yo te alingi mpo progresse te alors bato ndenge wana tokovandaka na bango esika moko bakozala bamembre ya famille na biso mwana leki na yo mwana yaya na yo tata kulutu no tata leki na yo noko no tata mwasi na yo camarade bokola na quartier bozalaka na ye me asepelaka na yo te na kati ya bible tomoni meme Joseph azalaki na bandeko na ye bana papa na ye oyo babotama ndako moko bamisu bazalaki papa moko mama moko te bamisu bazalaki papa moko me mama moko bayini Joseph mpo eza na badon eza na kati na ye soko oza moto oza na badon soko oza moto oza na likabu soko oza moto oza na bonzambe bato bakosepelaka na yo te surtout baoyo baboya nzambe surtout oyo balingi na bango nzambe te bakosala tu baniata yo bakosala tu bawanga na yo bakosala tu bango bakokanisa bazokitisa yo yesu alobi ke ntango babanonyokola yo ntango bazonyokolo ntango bazofinga yo mpo na ngai se na ngonga wana nde yo ozonotola nkombo na ngai basali na nzambe ya ntango ya kala bakufa na hôpital te basali na nzambe ya ntango ya bible bakufaki lapide bakufaki martyr bazalaki na balopango te bazalaki na bavoiture te bazalaki na bajep te bazalaki na bajet privé te biso lelo so tozotambola na bavion tozokumba bajep tozokumba bavoiture cabriolet tozokovoyager première classe tozolala na botel toza na chance bapierre bapaul baza kotambola una makolo una cheval alors una âne alors biso na génération oyo toza obligé ya kovivre na bato wana bato wana soko omoni ke oza na groupe ya bato mutu na bapire yo bozaka na bango osalisi fete bayeti bazwi l'esquise oza na matanga contribution parfois aye na ye kaka na $10 aye na ye parfois na 10 euros aye na ye parfois na 10 livres maza pire yo soko oza na problème mutu moko te akoki kodefisa yo mutu nyonso tu aza okipe aza nango te benda bilili yeba ndenge nini kovivre sikoyo ke oza na bato basepelaka no te mais lokola toza na se ya drapeau tosekeli kovivre na bango sikoyo il faut yozwa mayele oyeba ndenge nini okomerge na kati ya bato wana mpo na kati ya bato wana ekozala bato mosusu bayaki bandumba bandumba te bato ya misala mabe bapumbwaka na butu bamisu bana na bango bakana ye ane ndoki te nini te akana ye boliaka nde bomelaka na ye mais asepela makambo yo osalaka te alors moya alobela yango eza te azosala bakana ye eza lisusu na likambo omona bolobi boya bapire mais soki pire wana adefi mbongo na yo awengi kofuta te soki pire wana ayebi ke yo oza na biloko ozoteka ye akoya kozwa te nde tozalaka bo parfois ovandi boye batindeli yo mbisi ya kokauka batindeli yo pondu euti afrique ya koteka bia nini ye aza pire yo olia ya kokotisa mbongo epa na yo olia ya kosomba epa na yo ya koyebisa nga kutu na ngongo yo ya biloko no ye nga esi batindela ye nga naza nango deja batindela ye nga kutu 2 carton moye kutu nazwa 3 carton moko ya Thomson epano eza te donc azwaka azalaka na beskize yebake mutu wana aza premier match le poison na biloko malgré osekaka ne malgré oliaka na ye alors bato ya ndenge wana ndenge nini tokovivre na bango parce que okoki koloba te ke lokola balingi yo te yo mpe olinga bango te non bible elobi ntango bokolinga na bino nde na ngonga wana bato bakoyebake boza basali na nga tokomi na ntango oyo mawa na nzambe eza kotepatepa satana mpe azolakisa kanda na ye
yango moni na bandaki na obike makila ma Yesu et sanctifier biso et soit contrôle à corps âme esprit na biso pour to éviter banani to liaka na bango banani to melaka na bango sanya va ba pesa yo kopo avant ba pesa omela oyebite biloko ni batiaka mai ji masango ba pesa ka yo oyebite balobaka nini tangu mususu 10 livres 50 livres o ba pesa oyebite balobaka nini alors esengeli ozala mutu ya mabonde okomona parfois ozala boye nde toza boye biso toza na babana toza banini okomona parfois yo lobi aza pire yo soki ekomi kaka yo oza na problème bana na yo baa na problème il faut que notika peut-être pas na ye po yo ozala te ya ozo excuse nga mpe nazobima nga mpe bana nango tika boye donc alingi même pas bana na yo batikale pa na ye alingi même pas bana no basakana na bana na ye il faut zwa mayele oyo bandeni o vivre na bato wana donc ozolia na ye ozomela na ye mais alinga kote parce que mutu oyo azali pire yo bana na yo epa na ye bazali bana na ye anytime ngonga nyonso tu ozoya oza na problème ya bana akolukela solution po ayebi ke oza na solution te eza lokola ndenge biso toza boye nga azaka na Manchester ndeko na ngai azali peut-être na Londres abeyi nga lobi mwana nga azoya kuna yamba nga azoba nazaka na chambre moko mikolo mwa na yamba mwana na yo ezate c'est-à-dire toza makila mo me ndeko wana za ndeko mabe po mwana ya ndeko na nga so azoye pa na nga lokola eza epa na nga eza epa na bango so nga naza na chambre moko na bise lokola na chambre moko mwa na peso chambre ya te yo ya eza epa na bino tandaka matelano awa olamuki na tongo timukolo okeni po ye libela te mais so moni ndeko no akatika mamo nga kutu naza na chambre moko toza nano awa batie biso na hotel moyen na zwa yo eza te yeba déjà ke boza bomoko te bien ke boza nde parce que biloko wana eyokoma même na bafamille boza tata no mama moko mais mwana yaya leki alingaka koyamba bana yaya te kulutu alingaka bana yaya te bana baye na ndako bana poto ji sekua baji yango eza eza nango kaka bambongo ya mabende ya mike mike okongo te ye mwana oyo omeli miliki mingi yo mwana oyo omeli ji mingi yo mwana ozolia mapa mingi ndeko na ngai na Kinshasa bato bazozanga biloko ya kolia bazobwaka bana poto kutu bazaka bazolia mike mike bazogrinote kaka tika bana balia tika bana bamela ji eza ebele na bashop komo kokoma ntina motema kokontrole bana bazomela baji komo koboya baoyo bayaba oyo bakozala te bien aimé tovandi na monde moko bato ebele basi baboyi na bango nzambe bamisusu baza na bondoki banda bafamille na bango babongwama ndenge wana babota mabongo na loyenge kaka na camouflage ase camouflage na ye na kati église mais na kati na ye misala na mabe ali alors bato wana bazalaka ndenge wana koremarke bango na babiloko ya kolia parfois mona boye alambi musuni akabaka te soki eza pondu akotiela olia soki eza musuni akaba te ngai yebi bato ebele ndenge wana pondu apesi olia makayabo apesi olia musuni na ye akokabela yo te koma yo lobi osambelaka mpe na mboka poto okende koboya kopesa motu biloko akolia ubien okende oyimayima mpo moto aliaki babiloko yango ndenge ezalaka boye bato ya poto kutu baliaka mingi te soki oza na chance bato baye na ndako no 2-3 fois bale zala na esengo parce que na poto bato bazanga biloko olia te ezala bato mosusu kutu baya na biloko olia okoka kolia ye moko te mais yo quand même soki oza na chance omoni moto aye eke andimi kolia epana komisa nzambe bomona moto mosusu mpona kaka biloko ya kolia mpona kaka mwa soso mpona kaka mwa ngombe avimbisi monoko ne ali kokaba te azosepela te bien aimé na ngai nalobake tokomi na ntango ya suka na ntango na suka bible ebai makambo ebele koya koyinana kofingana kokosa bato makambo kosepela te na makambo moninga omona moninga azosala aza na ide ya sika aza na ide moko ya bien ole otia ye oyo akotia ye pour à rien omona moninga parfois aza na mbongo yo oyebi place bateka eloko moins cher bamisusu mpo alakisa ofo bondela mais moto ya motema malamu paster ya motema malamu ata aire nyonso yo ye akokota abi tokenakende olakisa mpo mowenze wana eza ya mindele yo mpo moto osisa yango te mpo eza bato mosusu aya kolakisa motu te lokola na memi yo akomema motu te bien aimé wenze yango biso bato osisa te
moto motema malamu soki aza dispo akolakisa yo akoloba ndeko biloko ozoluka eza kote kuna nakende otika yo mais lelo omona bato mosusu akomi na esika oyo kitubu na nganga na bomba do soki nga na kete moto mosusu akokende te donc biloko wana nyonso tu eza biloko ezokóma na ntango na suka esengeli tozala ekenge esengeli tomibatela esengeli tozala purifié par le sang de Jésus parce que makila mayesu nde ekoprotege yo contre makambo nyonso to ya bato mabe. Admettons okendaka kokutana na baninga oyo bozaka na bango ya lisano me baza bandoki. Imagine toi na ntango nyonso tu okendaka na ndako ya ndoki wana soki apesi yo sani yo yebi biloko nende alambaki yo yebi biloko atiaki yo yebi makambo asali yango wana chaque fois avant olia sengaka makila mayesu epurifie biloko na olia mpo yo oyebi te biloko ni bozolia. Omoni mpe na bamboka oyo okokende na ndako ya moninga te olia te so olie te bango na lokolo yo omoni biloko ne mabe osepe na biloko nete ojijama. Donc lelo ezalaki ka exhortation ya mokuse nzambe na nga amona bino tozali bongo na Sentinelle TV tozalazalaka ezala bien numéro na nga yango wana tobengana ezala bien journée malamu zala ekenge makila ma yesu epurifie corps âme esprit na yo makila ma yesu epurifie ndako na yo po ba plein monde de ténèbres soko ndimi yesu comme Seigneur et Sauveur bandoki bakotiko te bakobundisa yo bakobundisa bana na yo bakolika balakisa na mokili ke yo za rien osambelaka te tala kutu bana nende bakomi tala kutu ye moko ndenge akomi tala kutu église nde ndenge yali mais nzambe azojuge biso na biloko te soko oza ya nzambe nzambe akozala toujours na yo nzambe abatela bino dimanche malamu merci nzambe abatela bino journée malamu tellement nakanisaki eza dimanche eza mokolo ayenga ezali lelo tozali bongo jeudi nzambe abatela bino merci bye bye.